wana eza dede pakata magé mwana fibo pe asaka ne le quoi nzumbo mali bende azati bon mais makamana tengete ce que vous n'êtes combat pas ngaki moi solo le ki mingi na kata plateau na ngado ya o menga na ngaba di mero te pa na ngaba solo te allo bote mana ngado comment tu on dit le bien comment tu fais mama no kumya ngalima Parodi boy, champion wana ya kache wana obozanya zote l'émission wana. Mais aye barakia ba champion bazali. Nani lisi champion akobete la ngai. Nani? Nto wenzo aye ba champion bazali kwa mise ange champion zali. Angelu kwanza. Angelu. Babi Angelu beta wa baba bébé. Ah, pourquoi ça un titre? Non, ça un titre, champion. Ah bébé. Pour la bête. Bébé va beaucoup. Ah. Ça champion un titre na champion le Congo. Ah un titre mais va beaucoup pas na bébé, na beta. Non, balongo déjà. Bébé. Attends triple champion au outro beta wana zwabo. Ata triple au outro beta le poids wa champion. Na popula na za ba koma ono sort. Bo sabe? Ata mu do outro beta na popula. Na popula. Bébé. Bana niveau tena popula afo za ba bloko wa. Va kolela wa ba image sawa, mais preuve sawa. C'est la vie de deux que c'est une vie qui a musuté. Il n'a pas vu. C'est madame de quoi? Aïe maman Gloria ma cam. Mais il dit mettre Carlo Godila. Mettre Braza, elle va catcher le sportif à Braza, mettre Carlo Godila ça vraiment papa ni devant télé à hauteur avec bi féticheur makasi, à combien bi féticheur makasi en toi muni baba féticheur makasi, ils ont des amoki mbona. Allô? Ah, nani? Si vous benga que faut boza na discipline. Comme on a Kingandi, na fani na komini boy. Omoni katia Kingandi, aza grand katia. Omoni katia Kingandi akobeta ka moki mbwadi. Akobeta Angelu, Angelu te na bese. Angelu te. Akobeta Angelu ma beneta sambo. Bon. Na comme quand on devait faire émission ngai tout va tout sur la maman bien bon doser la babina vraiment mingi soutien na bana moi équilibre pas to qui ndiko chité tout on a malé beska ya DT Pakasa c'est une idéologie ce que club des qui ndenge ni ba programme de bien pas beaucoup de sentir sur le programme. Bon merci mingi pour ndingo tuningai je m'excuse. Na évolution à club na ngana zong seulement le collement monké na likambo etali puisque notre ba ngana biso ba catcher ba comprendre que nos catchers la qui valuté catchers qui militaire té catch ndé ezali discipline au business au tala do liboso vous comprendre to respecter ba constat business ko banana tante nan go banana ba diété technique ou ba président qui ordre au sana na asa mo kondi faut respecter pour ça na club. Après ce au matin champion ou azo mérité donc sentir il faut te respecter na bango na simatoé na attente oyo vandi o aza likolo wana aza camarade na yoti donc il faut beaucoup de respect na ba constat biso nyoso ya ba attente après ce que na ligue au respecter pas ba constat ligue o bango ba lobby yo za na droit ko longola te mais na ligne na éclaircir bato na sabon que non na 4 ya district ya Lukunga nous avons 3 ceintures. Nous avons 3 ceintures. Il faut pas que nos ceintures et pas donc il y a mystérieux ange. Ezali ceinture donc il y a tant il y a Lukunga. Il faut pas que nos ceintures et pas donc président Zidane. Ezali ceinture. Mais maintenant 3e ceinture au ça tournoi. Il y a ba féticheur na kati ya Lukunga. Batba lo ba image wana. Eza 3e ceinture. Siko biso na président nga Rambo Imbwadi, tozota la ba ceinture na teza ba ceinture mike. Tozota la ceinture au China Rambo zanango. Siko moni place ndendo ngezo pesa batu bobangi. Dès que président donc Rambo Imbwadi a 8 ceinture oyo, azu yango déjà batu ba komi ko banga. Ah, dès que la ceinture oyo c'est place China Rambo le gouverneur
azali le sac nae akomi ko banque ngabia na komi na problème devant Rambo Imbwadi pour kala mingi te toujours affronter ngo ozo prendre lettre de feu au côté donc azo banga yango donc comme si batma boma ba komi ko loba n'importe quoi concernant donc ba konzi o ya tante a mes respect boto ça donc président Smoking asa moninga na bisote. Et puis boto ça peut donc ba titre ngo ba sentir on ba yango wana il faut batanga ngo bien puis ce soit bi ko tante to tanga les tournoi ya lukunga o Smoking président biso asalisi mais la ceinture champion ezanga te d'ailleurs to ka suwana peut-être le bango bien ce qu'on a c'est ils ont reconnaître la champion ya meilleur fêtière mais et l'autre chose différence na ba ceinture sur ezalinde ceinture au style congolais il y a classique ou il style congolais mais ce ko o ezande ya tournoi ya lukunga ba meilleur féticheur comme à Yungoli à Bedachou à Yungoli tous les dons féticheurs Mike net ba Angelo Kanza na ko fina bango wana baza ba puku na ye baza ba matembela simandako Angelo Kanza kala mingi te kutu na ko sa combat de pour champion pour la net ba mi ba poule te wa botum boluka Angelo Kanza mais tous le gouverneur de Kinshasa là ça zo ngana za diété technique quand club de la beauté Angelo c'était un bon catcheur c'est le champion de Kunga aza puku na ko fina oko donc ça c'est une chose sous ceinture on est connu balé après laquelle la Dascoyo gouverneur de la ville Suki Ndambu wana na fia konnie na ville est comme 3 ceintures on pense comment on va Bedachou oui je m'appelle Maboko ya Nzambe je m'appelle champion local Maboko ya Nzambe message à Suka na quelqu'un beauté pona to chité na émission na biso avant na zongeska ya champion na biso. Oui, mais ça la souka ngana bosanga te puisque moi nazana batata avant tout batata nazo banga do ba konsina ngai place donc président Smoking azali na kauki place nazali awa po wana ndi mama na biso papa na biso o asimbi donc on a pas de mususu ya bazo bunsa puissance donc pouvoir ya président Smoking parce que aza meilleur organisateur ba club na ye ndeka zo bouger ba comme ouais Smoking ya boyebote botikaye azo valoriser ba club na ye place za do sako na ye c'est mbote na ba fan na yo pona kala bango kuna liboso pona fan na ngai na ko bosa te papa na ngai nzete mudondo manenga o ba yebie petit dingo nzete wana papa na ngai chez ogungu pemba siko na yo kitande na basse place na van place nde abeda shwa zunda kwa pesinga président na kaluka albité yo za diété technique na oza musana ngate zwana ndaku yango ya 4 chambres il faut tala président beda shwa sali place ozali tokos ozo prendre après ça na yo ça donc ba champion de ya attente na biso lukunga bambote belé champion donc Angelo Kanza mbote belé ozali et les champions honoraires peut robo santé ça qui donc sacré fumu bambote belé champion Zidane bambote belé ah pourquoi pas na bossa na Chine na Rambo mon pépé asa le gouverneur na biso pour son attaque comme don des malaria mbote belé place azali ye moko donc o ba benginde les présidents ya ba catcher tout ya RDC hein on a remplacé locomotive le Kambasi Boliti immeuble ya koboma wana Fati Beto na biso ba catcher le sako makasi vraiment mi a kolobezate mais na kobosa na te ba o ba simba do motema na ngai mama Anna mama Charlie et bana na ngai pe Jeannette Ndai et bango nyoso ba bébé sous ba mbote belé vraiment ezaki to pourquoi pas na bosa na yo pe ya nzambe muto yamba ngai a o ya biso malgré ça d'autres journalistes ne ba comme na bangote Patricia Beledou DT Papi Fall DT c'est mon collègue DT Papi Fall la place aux alliés ça collègue qui va DT on va hyper quitte ça DT to comment on ndenge moko bambote belé maboko ya nzambe la reine Shakira la femme qui nous reste sur pesa gabileng oya tamso apea beto olobi na ba te ko bala la reine Shakira sakana te a betala président ngai mais bon le cercle poto kende kuna la reine Shakira mais bambote belé place ozali na sepe na bino nyonso shi ogungu pemba mon papa aussi comme si le catcheur de mon papa donc c'était Moudon Manenga mbote belé pape kozis na mwanda na kobosa na hôtel Effectivement, oui, je m'appelle Maboko Nzambe. Je m'appelle champion local Maboko Nzambe. Nazoni mbango vraiment na pas président il y a 4 clubs mini combat club la beauté du ring des catcheurs patron Yoganami la beauté de lui-même yemoko beauté teni na beauté dete na beauté ba catcheur na ba
beauté bana ne ba beauté moi si na beauté nani ni comment nani oh nini oh la ba médaille beauté nini sus maman bien nini sa beauté sus kingo na ye beauté maman alinga beauté kingo wana donc akina maman na plateau te etikala boka maman libanga sa agent contribution de mission lelo pona mumoko ya suka to shiki et là au mino le bezate il faut que ça image et place ya président tante Mataki déjà le quoi ici on a moi retard na baki na mission na kotana 21h na ko coller yango mais faut pas mona ndenge président Mataki faut so to ministre ya biso stili te ezaka kombo yo tsaki parce que ba moi ndenge place ya Mataki na mission na 21h na kotindi na ba kotela yango. Mais ça veut dire les gars journalistes il faut d'être azawana abenda ta partie côté président Mataki kaka c'est en attendant bandana kolobaka abenda oui nazo lobake non yeyo charge hein charge qui finuko ya lokunga ngale mayeyo hein dominga olobezate ba bibi loba loba hein mabelango ya yo kongwango ya yo botika ba biloko wana kati za kisodate kati ya politique te kati za ba oyo bayana kati lelo be bazotika on bazokota mabele hein moto ayana kati bazolelo pe bazokotika tozo kokola pe ba matanga pona yango donc kati za ya famille te ya maman te ya mwasi te ya mwana te eza ndezo musala po lelo ba benga bino ba ya intel c'est moi Bédacho quand même c'est moi Bédacho po nazaki na mutema rofungwa pe papa nga mandita zaki mutema rofungwa yango no salaki pe na zape ba o na mema bango pe ba koma netinga na zui 489 na zui 489 ya black te 90 na yo bunda na zet na bundi na kimbangu tcheke Alex ango mbangu tu vois OK nana tango zo na kimbangu lelo o kompe katia mais to ko mona mais balobi il paraît que moi so Shakira pe on a sentir mais mais Shakira c'était un bon catchise Shakira za maman bango tout champion du Congo c'est Shakira ya ba passé na mwana na ngai na ko ningate un jour na sengata combat et aussi mbati pona otika na kolonga ba kisi no Shakira betanga po ba malgré nyo so betanga bete asalike effort atlebiso ndenge okwa ki wala mbongo le panza mbongo président ba matawana beta mutsa obenda président po mona keza nore wana mbongo zo panzana mbongo ye wana 2 millions de francs le salaire bien mutu asala ngwa zati na ba quartier bazo lokota na ba quartier bazo ba fanti bazo na ba quartier ta ba quartier bazo gumba na setala tane bazo lokota nana pesa ka faire nana ni pa kunza maki nana ni pe na mutunda musa kimi pozo ki sasi ya suki wana kimi yale ayi ya soka fandi wana chef d'état major a longolé déjà chaque yamba la memi akei vois kati eza ki soldate papa tolo babie kati eza sérieux kati ya discipline tu vois biso ozwi kati na kutaki vena ngai 117 mamona na kutaki ambassadeur Minjo mon papa na kutaki soleil v na makambo ya kisi mais nga mwana muke na yaki eza wana président zomata et président zomata azongisa mwa rapide président zomata eza wana président wana zomata yesu kwa zomata tu vois abenda mwa muke président bazozwa yona bakezwa na se c'est là image to dans ngo isuki awa donc batindele biso image côté président Matite je crois que bato ba la rediffusion à 20h tout ça est fort to benga bandiko biso je crois Mardoché TV azaki pe wana i pazwa mais wana za banko faut kotala et passe oye moko autorité donc ngala tindla ki yo ya bien mais bon to éviter wana za régime de za ko décourager quelques mbote ça bien bon na lobi boyenga na bazui 489 oyo brevet de mérite oyo président Simoki DT béton DT béton yende mutapesi eloko oya mérite euti na mabo président na ba titre mabe nazana ba diplôme nazana ba certificat de on azui na catch tu vois bino boboza na ngote nazana ba brevet na mne onga na sana ba catch na ngai tu vois nazana diplôme oyo eza ya brevet des droits de l'homme entre temps ça monta droits de l'homme tu connais na mta oui brevet droits de l'homme yango nazwa ngona mérite yango
tu vois na ba prévu ebele boya on attend il y a secrétaire Chukwendien tu vois nazoloba oyo eza ya mérite les meilleurs féticheurs il y a Lukunga oyo nabima ya mérite maman gouverneur Fatou apesanga yango oyo tu vois oyo eza tant tokende na Douglas na Lufu nabima meilleur féticheur yango brevet nazwi na Lufu oyo eza tant tokundaki na commune ya Ngalema tu vois donc naza nango ebele donc na mérite ebele oyo eza siko misala oyo nasalaka pene ya mosala mystère mpo nga naza travail occulte donc un grand guerrier on a ça comme nyonso zango besoin porte-monnaie ezala soute uma portefeuille magique bonheur magique oza na pasi ya ndenge nini oza na mikakato na ndenge nini oyo bayibi yo tout de suite ezozonga sikoyo ngai kutu boye donc nga naza moto ya pouvoir wana lumière na moto napesaka balumière napesa oyo eza baguerrier tu vois oyo eza ya guerrier ya ministère ya santé yango ba guerrier nyo le kamba kwa tozana émission ya tout susu ya ba guerrier non nazo tala nde musana saka po naza pena ngaka ya solo connaissement ba motele yango ezebele oyo ya critique art et place maintenant makambo na ngebele mosusu eza suna ngoti kona na vérité ok ozobona nyonso oyo pozwa yango latango ebele oyoyo ya pasi ozwa yango na façon nini nazonga ba façon tout pour pousser la pembe na te pa ngo banga yo donc na loba ke no ngana za igwe je sali na pesi nanu tout d'abord papa na ngai le président tante papa na ngai Simon King et bela ba salam na papa onyo so baki na yo kakiango mais biloba loba mabela ngo ya yo kosi champion bisama été fungula ya funa donc balobi na pesi président na biso fédération Franck Diongo papa na biso Franck Diongo et bela ba salam musa malamu to toujours simana yo na pesi dioté technique ya fédération na ba entraîneur nyonso DT Tyson donc et bela ba salam na yo na ba entraîneur tout entraîneur Prince entraîneur Douglas donc vous en DT Panther mon vieux propre ba DT Panther tout avant ba commande ba kimé pour na bêta zomo pas na pesi ba katia tout ya Brazzaville Zombie Aigle na pesi Zombie Aigle champion du Congo ya Brazza na pesi yemoko combattre héritier quand si mais moi notre ticket belle pas dingwe pour ne pas être ça va mbota ngo donc pas dingwe to zala kaka bijou ki nzamwe tenanga nazo compter susu viper mukuma patron bato balongola ka soni na catch bato balongola ka soni viper mukuma patron bijou ki nzamwe te patron parce que héritier kola vraiment émission na autre héritier kola vraiment to ticket belle na pesi tout le monde bana kaluka tout bana ngalema bana kaluka bana lukunga bana ya mbudi bana ya malweka CPA donc yeyo kifinuku bana na ngai bebe na bilengi akoya pepe mepe bazoe mom ke yaka Stone. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe. Je m'appelle Champion Lokale Maboko Nzambe. Na komina suka émission na kolobake. Mingi ce qui au monique au komisa vraiment au komisa na université zakaka moko université méthodiste juste na sima ya palais du peuple au moins université méthodiste dans ba ni les délais options délais vraiment ça la droit et puis ça sous théologie informatique en tout cas communication ni les délais vraiment au Kolanda université méthodiste na sima ya palais du peuple na université zawana ce qui peut au moni ongi au contacter bango bien kana numéro au kana émission to peso bango mbala moko na pété bien makasi bambote ya solo za vraiment bongo na Gabin Kindembe honorable Gabin Kindembe mo beli vraiment ya bana ya Mouamba solo Gabin Kindembe PV Prosper bakine mwana dala sa solo maman Nicole BCDC en tout cas ngone bongo Maître Carlo Gojila na Brazzaville ngwana DT Papi Fala Mokonzi mon DG Tite Longi et bongo Patricia Beledi na komina suka kolobake bien Omoi joyeux anniversaire à toi mon bébé bien Omoi avec 11 ans vraiment mwana oya a monté ba émission belé au mona geleka mwana 11 ans
kasi akomi vraiment l'anniversaire na ezaki nde vraiment lobby ezaki esengo makasi ngana ta ba photo mais vie attend ngana ta ba kombo ba photo na lisusu ezate kasi pasteur Bondo Malika berger Etienne Bokopolo na commune na Koloba Belamika ba motema ya ciao.